Simba, Benda, Banyanga, yeah, Basa Botose, Mama, Simba, Benda, Banyanga. Likambu ya somo e salami na mokili ya tank tulubaka amour e bomaka bolingo e bomaka batu bakansaka yango maseki yaya kolala kolamuka likambu ya somo e kwei yaya epesi pasi ya kosakana te mwasi ya poto abomi mbanda na ye na Kinshasa kombo ya mbanda na ye Mise Kiyani mwana mwasi ya Munianga babomi ye ndenge nini mwasi azalaka na Kinshasa atanga na ye kelasi na ye ya esthétique afongola salon na ye akotaki libala ya liboso esimbaki te na bana na 3 bana na ye kasi na nzela ya salon na ye akutanaki na mobali mususu mwana ya poto asepelaki na ye kaka bana poto nde balobaka ke na bala te na divorce processus ya divorce ndoke ezalaki lokuta tango balingani mwasi ya poto ayoki somo toebite moyeni ni oyo asalaki po aboma fi ya batu ya Kinshasa mama ya bana misatu epesi pasi ya kosakana te donc Mise Kiyani akufika kaboyi mutabomiye mbanda na ye na poto asalaki méthode nini yango lisoto kobeta ngana koloba mingi te kasi bokolanda témoignage ya pire camarade ya Mise Kiyani ye moko bana ya bumbu bokota po makambulo kita très grave somo yango lisoto kosola lelo biso na bino awa eko sala mwasa poto bandie ba menace yo nakoboma yo nakoboma yo nakoboma yo nakoboma yo mwasa poto bandie ba menace nakolakisa yo nakoboma yo ngana kolakisa yo nako donc mwasa poto lobaneka likamba koboma ye nakolakisa yo yo nakoboma yo yo nakokotso mabele nakolakisa yo nakokotso mabele nakolakisa donc lekaki mingi akomna matata na mobile ayo ebisanga na mwasa na bo divorce siko eboza na procédure à divorce ndenge ni mwaso yo asala ngai ba chantage boy je dis kaka yo ki pandi passe vendredi na tongo mobile za Kinshasa ayiso mobile nazo ka pandi passe nazo kokate pandi mutumbala moko bandi kolemba bakeno hôpital kana bisote bakeno hôpital munene mutakufi. Tension oyo mataki na ce qui concerne na ba propos oyo Nicolas Kazadi ex-ministre ya finance alobaki ça fait couler beaucoup d'encre. Chatumba pe avandité Bishop Chatumba abimisi ya minene a bombarder ndeko bombarder to kolanda yango kaka na émission ya lelo. Bandi kunanga baluba baza ko bebisa bokozi oyo biso baluba tozo bebisango. Tolingi jouissance mingi ceux qui mbongo zali to kabolanano to ko réfléchir après. Mon projet est to kaboli nan to réfléchir après. C'est ça le problème. Mon fonctionnement to kaboli to mi petit bas salaire ba prime to réfléchir après.
position ni kolaka zanda komi nango soki kaka bomike kaka kokende ngulu à côté Lema il était ministre des finances il a des dossiers à kobanda koloba biro puisque ya salo bike ya za caméra était caméra kanga monoko ya ko kanga monoko te tokolela mais bon yom tokuta na mokonzo yebisa ke teke sanga pa na conseil des ministres no beta lisoni toyebi mais ezaka matata okanisa teke eza simple eza matata. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve mbote na bino bandeko balandi ya radio de télévision bisika nyonso to bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka mpona kosolola makambo ezali koleka na communauté na biso africaine généralement mingi biso bato oyo tolobaka lingala lelo mokolo ya lomingo dimanche bote kolanda première session tokobumela mingi te na deuxième session ya lelo mpona kotika temps na bafamille quand même bosa peut être kosola papa so na bana mama so na bana ezali famille biso awa to respectaka famille voilà. Na lombango information oyo tonga kotika yango ndenge tolinga to yana yango na lombango to so na bino pona ko informer o situation iko leka ndo ba chaque fois tant to betaka masolo oyo ezalaka pona ko bebisa ba réputation ya batuté pona ko bebisa ba réputation ya ba famille ya batuté mais peut-être pona ko sunga kaka esika ndeko moko akoyaki yo okoyate ngai ko mona ngai fiston pelende tate ya Sedek ya to ko rappeler yo pona fondation Radio Lokoye TV soutien aux veuves et aux orphelins ko bangate ko zana la bolembute yaka okomisa kombo pour ko soutenir ba orphelin na ba veuve na ba personne avec handicap bat o ba na hôpital mbonga ko futa talité yaya ba orphelin ba koma kapé batu kanisa lelo mbongo o zayi nango $50 za mbongo belé oui c'est vrai mais yo $50 peut-être au dépensera yango na makambu mususu ko produit eloko moko te mais soki o pesi moi $1 na yo $2 3 4 5 $50 $100 pour na o soutenir ba orphelin ba veuve ba personne sans parapluie nzamba ko kanisa yo ba témoin sali ba yiki yaya tout na besoin comme 1000 membres Tobaki 1000 membres wana ba soutenir biso soki to komi 1000 membres na plateforme oyo mutu moko soka pesa service que $1 avec $1000 tokobanda ko soutenir ba veuve ba orphelin na fondation oyo kasi nanto komi ata 1000 ti ata 50 personnes nanto comité kotisa bandeko na groupe oyo ya tant soit pe chaque mois au participer pour na kosunga ba personne démunie voilà. Narobaki yango tokobumela mingi te na lisolo oyo pesi mutu ko soya ko sakala te makambu ya libala oyo bandeko bazana Kinshasa bosala attention ba ya basi mibali mingi basalaka na poto okomona na mwasi na ye na bana na ye kasi soki alinga kende Kinshasa a préparer wana somba boxer ya pembe noso ya pembe tanga komi ya soki mandefu ayebiso ka ndinga soka la di mwasi akoloba non ezaka ndengwana ngara mwasi na ngai tozana processus ya divorce basi ya poto basalaka mutu makasi bayoka kate ata baza bien na mwasi na ye na yebiti zalaka virus ekota bango tondenge nini tali kambu oyo ekomini mwana mwasi ya batu ya munyanga soko kera Facebook to na TikTok obetika ka Mise Kiyani okomona ndenge fotele okomona mwana mwasi na TikTok mwana mwasi oyo Mise Kiyani ngala ko ba mingi te mutu abeti lisolo na ye ekozala bon camarade boko kanenge camarade na ye a expliquer pesinga passe na motema na lobino dimanche oyo to inga to la na session moko ya tongola mais to bakisa yango pona ko peigner batu ba comprendre que makambo ko leka na mukili oyo ezali passe mwana mwasi oyo Mise Kiyani akota ki libala liboso na Kinshasa mwana ya bumbu esimbaki na ngote abotaki bana misatu après ko bota bana misatu ba ko divorce na mbali wana lokola sala ki esthétique mwana mwasi oyo afungolaki salon na ya munene salon ya munene funga baki azala ba travailleur asala ka musala na ye comme se doit nanzele ya kotambola parce que ye moko na TikTok na okumisa banyanga basi kitoko mwana mobali oya jika tata ya poto
papa ya poto mwana ya poto tango akiti na Kinshasa akutani na mwana mwasi o mise kiyani voilà balingani ayebisi kaka ndena lobaki o mesano no ngana na mwasi te ngana mwasi na ngato divorce processus ya divorce kaka ndenge bakosa kawana lokola pe mwana mwasi oyo azalaki na mobilité balingani bango mibale. Alors jika wana mwana ya poto tango yaki akoma ekoya aje kozonga. Alors nesa kabino bosa la attention mwasi na mobali ata basangisaka mbongo na bango ensemble ata mwasi travaillaka dur ka mobali to ba travaillaka ensemble soki ba na Kinshasa ba delegaka moko soit mwasi akoka kotonga pour intérêt ya famille soit mobali akoka kotonga pour intérêt ya famille bo kanisaka teke soki mobali ya Kinshasa azotonga flat azotonga bo ezalaka mbongo ya yemoko oui misusu pe kosala mbongo ya yemoko mais mingi ezalaka mbongo ya mwasi lokola mobali azalaka leader mutu ya famille ekobima lokola ya yemoko ya mwa ba famille soki mobali ya kufi oleki ya kufi poza kana pression ko battre o vivre na mbongo ya na biso po boyebite ba secret ya bango mbali mobali o mwana ya poto tanga yaki asombi terrain na njili abandi kotonga flat autonga ba flat na rez-de-chaussée wana sili falaka ta ba boutique consort na bandako mususu. Alors lokola mwasi na ye nouvelle mwasi na ye mise kiyani oya kufi soki mobala ye mobala banaye ko asale ba 2 mois ba ofala mobala flat hotel wana so mobala kei ye pe azongi tellement molingo ya mwana pote lekaki makasi pa ya mwasi ya munianga mwana munianga oyo abi banianga bazala basi kitoko. Alors abino yo il faut continuer ko fanda ka awataka la kepoto il faut continuer ko fanda ka awa sikoyo mise kiyani mwasi oya kufi abitonga la ko fanda andeni la sana ba famille na ngai quand même ba yebike oui tout ça to bimaka biso mbale mais ebike na utaki na mariage ya liboso simba kite siko na yakomi ko tsaboza malamu te foluka osala moi symbole mwana poto ya mobali oyo aboya kipete akei ko sala symbole pa na bango kutu mwana mobali oyo ya poto avant que de poto abotaki de bana na mbali ya mibali azwa bana wana ayana bango pa mwasi wana piste 3 bana na yeba komi 5 ba ofa na siko na njili na immeuble wana nzoka mwasi oyo ya poto ba divorcate na mobali na ya poto wana na yebite basaki na matata to ndenge ni nepesi mbilinga ba divorcate yaya to yebra ko ba vérité mwasi ya poto bandi ba menace epa ya mwasi ya Kisasa mise kiyani nakoboma yo zelo komona yo si mobali na ngai kaka desa la lokola maseki yaya to yebite ay tusaki moyen nini mwana ya batu mise kiyani o bali ko mwana photo wana mwasi ya poto to tina na photo na été to sala ba investigation pour jusque là to zika version moko ya lisolo biso to la logique version auto zui ezali version ya camarade ya mise kiyani oyo bakola na ye o batanga na ye kelasi kutu camarade ta zo expliquer bino na fête kutu ya mariage o mwana poto ayiko bala camarade a pesa ki invité azala ki kutu wala ce qui passe azala ki wala oui bien sûr pour ça camarade na ye batanga na ye kelasi nzela moko ba menace leki jour mususu kaka mobala ko bazaki na Kisasa mwana poto mwana mwasi oyo kiyani mama ya salon oya ko mama ya Kisasa alobika na soka pandi pasi na soka nzoto bien te pandi pasi nini boy ba mimi na hôpital boy oyo kana bisote hôpital be kana sote akufaka maladie nini te akufa na miti oyo ebembeza na morgue makamulo okita très grave est-ce que kokufa na ye mbanda na ya poto muto abomiye to eza mort moko naturel autopsie pe na le salamité au moni tina to na ba réserve ya kotia no photo ya mwasi ya poto parce que biso za logique mais jusqu'à te que est-ce que na ndenge ba ko lancer ba menace de mort wana ezali ye mutabomiye to ye mutabomiye te tala kunteki tala kumamba tala nanu yoka nanu témoignage ya camarade ya mise kiyani mwasi oya Kisasa abomi ipare camarade na ipare mbandana ya potonde abomi to nanda ngo ensemble sur bino nanda alo tabita boni oza bien ya makambo solo ko na oyebisa yo mama solo za kama na nga to tangi na humanité to zui na diplôme d'état esili aka okota libana ne moko liboso boti ba ne misatu na mobala ngo simbite bakabwani na bango
afine pa na bango kwa sala esthétique za salon na munena sala basuki na ye tout ça ayeko zo mobali wa utaki poto jika moko boy jika ngaye bakomi ko vivre jika ngwa kendaka azonga ka ba vivaka so jika ngaye bazo vivre ata 2 mois jika ngo soka zongi 42 mois so jika ngaye ba ovane na flat ata 1 mois jika ngo soka zongi mobali ne penza batu nyonso tu bayebaki mobali tango ye ayeko somba lopango moko boy na njili era somba lopango na njili tongia ngwa en étage asilisi na se na rez-de-chaussée donc ndako ase esili esili mobali alobi anga nazo comme deuxième femme na ngai boy kutu mobali alobi comme deuxième femme te mobali doki ayebisaki ke na mwasi na ya poto ba divorce na de mwasi na ya poto ba divorce na debi no ya masolo ebandela abungu na mwasi poto ba divorce tout ça ale ba ko vana mobali pa ko kwa kama mobali alobi nzoka ni mobali akosaki na ye tant mobali silisi ndako wana na se yebisi mobali ole nongo yaka to vana na ba flat ba 2 mois ba 3 mois c'est mieux aussi saka ndako no na se oyaka okomela wana mobali pa mona ngoboni te ayiko sisa ndako na se mobali aye bakomo vanda na wana so mobali azongi mobali alingi susu ya zonga pa na bango te mobali akomo linga ya tikala akana ndako mobali wana esika mobali atongaki ye pa yebisi mobali tenga pende na zabona na famille na nga naza na mama na ngai siko yebisanga bandeko na nga bazali bamona ngaka na ye libala moko boye mbala moko libala liboso kufaki na ye mibale na ye na mikotisi osimba te pi bana nga batikala pa mama osimba te mobali tango amondi bongo ayeko bima na famille na ye abali kuta bengisanga tindela nga invitation ba periode yango pe anakendaka pete ba ne passé mobali ayeko bima pa na bango apesi masanga apesi ba droit nyonso basengaka akomi na ndako mobali azwi bana na bana ya mwasi bakumovana mobali pe awa avant akende poto abotaka bana moko mibale ba jeune garçon déjà bakola bazana ba 20 quelque avant ça la fois musuna poto avant kende poto abotaka azwi bana nana mibale bazaki na bumbu bakomi ndako mona camarade na ngawana azwi bana na ponda ko ngozaki munene azwi bana na ye wana babotaki awa na bana camarade na nga bakomi lokwa na bana 5 na ye camarade na nga bimangane na tongo ke na musala ne peka ya suki bana batikala ka bazana muto musala soki pa na bango normal ka siko mobala ko musala soka ye Kishasa akobeta pe 6 mois azana Kishasa pombala yaka na babilokos na ye lokwa ba monteur ya ba mituka ba pièce de rechange ba pine akita ba conteneur kana lopangu ne wana ateka ba biloko na ye bani pe eko sala mwasa poto bandie ba menace yo na koboma yo mwasa poto bandie ba menace na kolakisa yo na koboma yo ngana kolakisa yo na ko donc mwasa poto lobane ka likamba koboma ye na kolakisa yo na kolakisa yo na koboma yo na kokotso mabele na kolakisa yo na kokotso mabele na kolakisa donc lekaki mingi akomna matata na mobile ayo ebisanga na mwasa na bo divorce siko eboza na procédure à divorce ndenge ni mwaso yo asala ngai ba chantage boy mobile ka bakuwanga mais a comprendre que mobile na mwasi na poto bazalaka mais lokwa pe mobile installaki awa osala nini afandi kaka mwasi wana atikala kotikela etante amenasaka ye chaque fois kina kosalo mabe yo na kosuki so yo zela jeudi kaka yoki pandi pasi vendredi na tongo mobile azana Kishasa ayisi mobile nazo ka pandi pasi nazo kokate pandi mutu mbala moko bandi kolemba bakeno hôpital kana bisote bakeno hôpital munene mutu akufi abelite ka pandi wana ezaka pasi voilà wana version ya camarade ya mwana mwasi oyo miseki yani mwana classe bango ndenga expliquer yango na lobaki est-ce que ba menace oyo mwasi ya pota banaye kosala mwasi ya Kinshasa yango esali ke akufa to ba problème na ye mususu lokola mwasi ya pota banaye ko bakoboma yo kuto babele balingi bala tsa yango je ne sais pas est-ce que ye muto abomiye to ye muto abomiye te ça ba investigation yo pe muto to la biso soko na lisolo version vraie benga biso na lombango po na radio lokole to lingaka ko ba vérité polele polo azaka pembe na pembe to lingaka ko kosate to beta ka information kaka de ba pesi biso jusque là version à moi na mwasi oyo miseki yani o ba pesi biso yango wana mama ya poto o to la biso to na photo na yo to na photo na yo to na ba photo na yo soki omoni ke version oba koselio benga biso na lombango
oya o démentir o expliquer papa peut tomber autant comme on a eu moi na poto mais photo na dotier on a pour référence oya ipe li solo ce qui a solo parce qu'il y a processus il y a divorce na moi si a poto o bengi biso o pesa biso version ya solo voilà était abino hein était abino bon c'est de ça tromper te baya basi na ba bozo ta poto ya on la même chose on a ça processus de divorce basi ya poto basa la ka mutu makasi basi ya poto boye kasi aussi moi en Afrique OK na poto ah comment peka moi sa poto te voilà na roba ki ngone bandeli tension oyo après propos ils ont été tenus par Nicolas Kazadi, ex-ministre des Finances, ça fait couler beaucoup d'encre. Ça tire de partout. OK, on est tiré. On est tiré. Non, moi été. Bishop Chatumba pe, très bien que Bishop Chatumba Azali et Moko Yabalandi. Il y a Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de l'Abisso VK. Kasi, il peut apandi ko panta. Toloka Bishop Chatumba. Suivez. Bandi kunanga baluba baza ko bebisa bokozi oyo biso baluba tozo bebisango tolingi jouissance ming ceux qui mbongo zali to kabola nan to réfléchir après mon projet yé to kaboli nan to réfléchir après c'est ça le problème mbongo yé fonctionnement to kaboli to mi petit ba salaire ba prime to réfléchir après position ni konaka za dakobi nango soki kaka bomike kaka ko ne ngulu à côté vraiment il était ministre des Finances il a des dossiers akubanda koloba biro puisque asa lobike ya za caméra kanga monoko ya ko kanga monoko te tukolela mais bon yom tokuta na mokonzo yebisa kete ke sanga pa na conseil des ministres no beta lisoni toyebi misaka matata okanza te que ça simple za matata ba Nicolas Kazadi makambo lobi est très grave bona nango na aspect ya kubina ke Nicolas Kazadi mabeki bona nango na aspect ya ke Nicolas Kazadi a réveillé Batu. Il a réveillé Nayo. Puisque Nicolas Kazadi, il peut s'enorgueillir, donc au pouvoir Rabiso, à Sanambongo, il a tout, il peut s'asseoir, il peut s'en foutre. Mais Nicolas Kazadi makambo lobi, tout un aspect à côté la yété, tout un aspect à makambo lobi. Il faut que vous attendez à expliquer, Batuba comprenne ça. Mais il faut que courage à ça makambo pour avancer. Et rien n'engaille peut-être des équipes qui n'ont pas pourquoi? Parce que nous avons une expérience à Bambo Kebele. Nous avons un outil qui est ici, Koyo, et ça m'a fait. Parce que Mbangu, au Bimi Fomutu. Parce que là, tu es Kindo. Est-ce que Mambo Baolo Bani est un solo tout là? Makabo Zurwana. Que pas chef de l'État, jouissance, les qui. Tolingi, jouissance ming. Ceux qui m'ont dit, tu peux réfléchir après. Mon projet, tu peux réfléchir après. C'est ça le problème. Mon fonctionnement, tu kaboli, tu mis petit salaire, ba prime, tu peux réfléchir après. Soki ngano arbique, mungu swalali. Libéré. Na lingi na répondre. Qui combat le chef de l'État? Naza Moulouba. Ok. Nazo répondre à la question le rôle Moulouba. Je précise, celui qui combat le chef de l'État, Azali Moussikate, Azali Moulouba. Bakoumi kosala ba victime innocente. Et pourtant que Bissou Balouba n'est tozali cause de notre propre malheur. Dikambo di boso, arrogance na biso, orgueil na biso, kozanga personnalité politique na biso, na kosalema te ke to diriger mboka. Ndezo salake, Moulouba ayebi kobomba secret d'état te. Oui, olingi o diriger mboka. Olingi ozala mokonzi ya mboka. Olingi ozala ministre, ozala PDG. Et le quoi liboso ezali secret d'état. Puisque on commis homme d'état. Kabunda Abimi. Abimi c'est thèse. Jouissance. Pouvoir et jouissance. L'autre vandi na biso na kimia. Tomoni murubo mososo Abimi. Comme on dit Nicolas Kazadi. Wana. C'est la totale. Lokole na baluba. Nazozo me sous phrase oyo. Ba homme d'état. Bazate. Bazate. Ba homme d'état bazate. Puisque homme d'état, ça veut dire secret d'état. Ok. Homme d'état, ce n'est pas les études de fait. Il écoute tout, mais il ne dit pas tout. Homme d'état, ce n'est pas les diplômes. Homme d'état, ce n'est pas une fonction.
nalobi ke biso baluba basala biso ndenge nini. Mais il n'est pas le but que chef de l'État n'a mabe, il y a un entourage, il y a chef de l'État. C'est l'accuser indirectement. On a toujours dit en français, il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Il dit le chef est mal entouré. Et ça veut dire quoi? L'entourage des chefs, qui les a choisis? Chef. Alors, il a fait un mauvais casting. Ça veut dire que c'est le chef qui est mauvais. Mon toit bimi c'est qui a jouissance. Kaboul. Kaboul. Et puis Kaboul a dit qu'il a carré à pouvoir. Est-ce que Kaboul a un diplôme? Il y a comme vice-président de l'Assemblée nationale. Mon toit a un diplôme d'État. Attends, Aouti Kamina a eu d'abord un conçu pour partir, c'est qu'il dit. Moutamba, Naï n'a pas boy. La vandi boy n'a bendi Moutamba. Nathalie idée derrière Moutamba. Moutamba a sa opposant. A sa kabiliste. Et puis il reconnaît qu'il est kabiliste. Il a un peu enseigné comme FCC, kabiliste. C'est-à-dire que Moutamba, qu'est-ce qu'il peut faire de bien pour faire réussir Tshisekedi? Il dit bien qu'il est opposant. Il est opposant à Yanani. Est-ce que tout ça n'intéresse Kabila? Ça qui est vendre Kabila dérange Tshisekedi en quoi? Mais pourquoi vous avez dit Kaka, Boké de Kourou, Kabila, Kaka place en Sadi, Moutamba, tant que vous avez Kabila au Tchenabar, tu vas gagner quoi? Ça va profiter quoi à Tshisekedi Félix Narininaï? Ça va nous distraire. Moutamba, ce qu'on a dit, à ce qu'on Baza ba côté ni. Obli mo kamna solo bakake. Baluba. Mon père m'interdit de dire à ma mère que c'est lui-même l'auteur de ma grossesse. Je suis une jeune fille de 20 ans, je vis avec mes 2 parents et mes 2 petites sœurs. Mon histoire est dure à entendre, mais je n'ai pas le choix. Je suis dans l'obligation d'en parler pour savoir ce que je dois faire, car je suis bloquée dans un truc dont je ne sais quoi faire. Au fait, mon propre père a des rapports sexuels avec moi depuis plusieurs années. Faut savoir que je suis tombée enceinte il y a 2 ans en arrière, et l'auteur de la grossesse était mon papa. Et lorsque ma mère elle a su que j'étais enceinte, elle voulait absolument connaître l'auteur de la grossesse. Mais papa ne voulait pas que je dise à maman que c'était lui. Donc, sachant que maman me mettait la pression pour savoir qui était l'auteur de la grossesse, papa, lui de l'autre, faisait tout son possible pour qu'on puisse enlever la grossesse et qu'on n'en parle plus. Minimum me faisait passer pour le mauvais enfant, que j'étais une malédiction et tout. Et maman ne voulait pas que j'avorte. Honnêtement, maman n'était pas d'accord pour cet avortement. Mais après, vu que papa a dit que il ne veut pas chez lui à la maison un enfant qui n'a pas de père. Que au moins si le père de l'enfant avait reconnu la grossesse et qu'il n'avait pas les moyens de s'en occuper, lui il était d'accord, il allait s'en occuper. Mais du moment où il n'y a pas de père pour cet enfant, il fallait obligatoirement que maman m'aide à enlever cette grossesse. Donc il a donné de l'argent à maman pour qu'on aille enlever la grossesse. Et on l'a enlevé. Et là, 2 ans plus tard, actuellement, je suis encore enceinte de mon papa. Et maman veut absolument connaître l'auteur de la grossesse. Cette fois-ci, maman est décidée, elle ne veut rien comprendre. Elle veut juste connaître l'auteur de la grossesse. Et papa ne fait qu'insister à ce qu'on aille enlever la grossesse parce que je ne connais pas le père de mon enfant. En gros, il répète les mêmes arguments que pendant ma 2e grossesse, comme quoi je peux pas accoucher d'un enfant qui n'a pas de père chez lui. Mais maman aussi continue à insister. Elle dit que je ne vais pas subir un 2e avortement, que c'est impossible et que cet enfant-là, je vais l'accoucher. Aussi, elle veut à tout prix connaître l'auteur de la grossesse. Sinon, elle va me régner à vie. Genre, je ne serai plus sa fille et elle ne répondra plus au fait qu'elle est ma mère. De l'autre côté, papa me menace de mettre fin à ma vie et aussi de mettre fin à lui-même sa vie si je révèle la vérité à ma maman. Je suis bouleversée. Je ne sais même pas vers qui me retourner. Je ne sais pas à qui raconter. Raison pour laquelle je viens vous en parler en anonyme pour que vous puissiez me donner quelques conseils car je ne sais pas quelle décision prendre. J'ai tellement envie de dire à ma maman que c'est mon papa l'auteur de ma grossesse, mais vu ces menaces, je ne sais pas comment agir.
Tu te doutes bien que ce n'est pas mon histoire. Et j'aime vous raconter ce genre d'histoire-là pour éveiller les consciences, pour que les gens se réveillent et que ils comprennent que souvent, c'est pas la personne qu'on voit, qu'on pense qui a fait la bêtise, mais la vraie personne, genre, l'auteur vraiment de la bêtise est toujours derrière. On a des papas, souvent, ils ont des enfants en collimateur, c'est-à-dire que cet enfant-là, il le déteste, mais vous ne savez même pas pourquoi il le déteste. Soit parce que cet enfant-là connaît un loup secret sur lui, ou peut-être il y a un truc qui ne marche pas. En tout cas, faites vraiment attention à vos jeunes filles. Honnêtement, j'insiste sur cette partie-là. Faites attention à vos filles. Faites attention à vos filles. Bref, si tu as aimé l'histoire, n'hésite pas à liker, à t'abonner, surtout à la partager pour que d'autres prennent conscience que ce genre de truc existe, qu'il y a d'autres jeunes filles qui vivent vraiment ça. Honnêtement, c'est un cri de cœur. Je le dis et je réinsiste. Ouvrez les yeux. Voilà, bande ko balandi to komi na suka na session na biso ya mokolo lelo ya dimanche na baki to ko na mingi te. Merci de nous avoir suivis aya soki émission oye tuti to partager yango pour epesa conseil na bande ko mususu soki pe la vraie version ya lisolo oyo ya mwana mwasi ya mise ki yani oyo babomi epa ya mbanda na ye mwana poto abomi mwasi ya kisasa benga biso pesa version na yo soki pe ozana lisolo ya kopesa benga biso pesa lisolo na yo soki ozwi biso te komitungusama te tikela biso audio ya lisolo to kobeta yango kaka ndenge olingi to beta yango soki olingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boyi totanga kombo te tokotanga kombo te biso fonctionnaka ndengwa. N'oubliez pas ya kobenga biso pona okotsa kombo na fondation soutien aux orphelins, aux veuves na personnes avec handicap. Ya $1 na yo ekosunga orphelin. Oko rappele nzambe na pesaka $5 na ngai esunga ba orphelin. Na pesaka $100 pona na pesa veuve moko abanda commerce nzambe akosonga davantage akosauver lokola ba témoignage et maki ebele. Portez-vous bien et bon dimanche à tous. Tokutani lobby pona session mususu ya biso. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo